Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invité Tchers TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Cove, Tottenham, London N17 6 UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Bélé de Kourisankolo. « 17 mai 1997, 17 mai 2017, 20 ans de libération. Il y a 20 ans, nous marchâmes. 20 ans après, nous marchons encore et toujours. Congolaises, Congolais, patriotes de tous bords, à l'occasion de 20 ans de la libération, venez nombreux célébrer la liberté. Rejoignez les grands rassemblements de la libération ce mercredi 17 mai 2017 à partir de 2h au Char Club à Gombe. Venez nombreux au concert de la libération. Nos parents étaient membres du MPR. Mususu pas la biso. Mais bino boyaki malgré baowana nalingi na pesa bino félicitations. Nalingi na encourager bino. Awa boye bozola kisa na mokili mobimba ke Kabila za na peuple na ye. Bango bakanisa ki ke bokobanga, bokovanda, bokobata bana bandaku, bokoyamba milulu oyo te. Ezali esengo ya kosentir que bajeune baza décidé baza kotelema. Yango tosalaki mwa marche oyo pona kokanisa baoyo batambolaki avant biso il y a 20 ans. Esengo yesusu munene koleka ndenge mokonzi na biso ya parlement atiaki Chibala premier ministre lobi bolandaki yango na TV. Après batwala bazali kobeta basiflo ya stade kao basilisi kobina ka ndenge tobandaki aho tobinaki te bango mpe babinaki na palais du peuple kao basilisi mokonzi ya parlement azwi marteau na ye Chibala komi premier ministre. Boye te bobeti kae maboko mokonzi nde boye nde ezalaka omoni mokonzi ayoki ke peuple na ye batondi na Shark Club atiki misala azalaki nango aye tokutana boye te omoni mokonzi nde boye azalaka populaire na kati ya population. Parce que la population oyo esalaka bavoti bango yeyo boyete soki olingi ovotame mbala nsima zalaka nde na biso zalaka na biso biso moto totiaka babulletin na baurne. Compte rendu lelo ezali ete
Je crois au moni tozana kati ya chaise na biso ya Iseta. Ezali siège oyo ya bankumu to bamfumu to bamwami nyonso oyo bazwami ya Afrique ya Congo e ya libanda ya Congo. Ngayo nazali moko mwana na bango oyo bango bapesa bokunzi ya korobete nazali représentant na bango en Afrique australe basé sur Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, je crois, tozali na likambo ekwelela kibiso ya bana ya Afrique oyo Iseta ezoko bundela kosangisa Afrique, kosangisa peuple africain, kolanda même tina bamindele oyo bazwa ba africain, tolanda ti même kokende kuna kobotola ba africain kozongisa bango awa na Afrique. Tozalaki na likambo oyo tozwaki makila ya bana ya Afrique etangaki na mboka Afrique du Sud. De yango wana direction générale ya Iseta wana Kinshasa ebengisaki ngai mbangu kozongisa ngai awa koya kopesa bango compte rendu koya koexpliquer na bakoko oyo bomoni awa pourquoi makila ya bana ya Afrique etangi na mboka oyo ngai nazali. Fona ya ko répondre na invitation de tina oyo na yaki Kinshasa kokutana na bureau mobimba ya bankumu uto ya ba chef koyebisa na bango ke oyo elekaki kuna yango oyo. Oui. Par rapport à masolo ya lelo nzungu ya biloko oyo totiaki likolo ya mbabola nano ebeli te. Yango wana ba chef bazongisi ngai tangu ngonga ekobelama nde bakobenga po bapesa conclusion comment un autre ya biso ya coutume abomisi peuple africain. Donc ekoloba te conclusion ezali ete na pesi rapport de tout ce qui est passé en Afrique du Sud et maintenant c'est eux les ancêtres et les chefs bakozwa ndingisa ya koyebisa ngai nini je peux aller dire aux gens ou nini je peux aller dire na gouvernement sud-africain pendant que nazali représentant ya bokoko oyo ya biso ya mboka kuna epai na bango. Thank you very much. If I can also say in English for them, because I believe this video they have to go to everywhere in the world. Like as I saying, I'm a traditional leader of DRC, the one they call the name of King Zombie. The reason I'm here in DRC is because of what happened in South Africa, the way our Tata Johannes King Zulitini, he tell his population to chase away the foreigners. By way the population of KwaZulu-Natal to chase away foreigners and to be killing foreigners, beating foreigners, take everything of foreigners in South Africa. The one who was not a fair. As a traditional leader, bigger, like a King Zulitini, you are supposed to know what he can say to the population. That's why I come back here in DRC, to our kingdom, to talk about what happened in South Africa and how we can solve this spiritually, traditionally, of what happened in South Africa. The reason we had this meeting in Congo is not because of us to fight with the King Zulitini. No, we don't fight with the King Zulitini. He's our leader. We don't fight with him, but we want to just sit down with him and talk to him and tell him of what he does is not fair, is not good. And he can talk to us in traditional way. We're going to see how we can solve this problem. Thank you, CG, and thank you, President. Oui, merci beaucoup. Merci Mingi
Nandenge bozali kutuna makambo iseta biso to na esengo tozali awa oyo totindaki as représenter UCETA. UCETA lingi koloba Union des chefs traditionnels africains. On moni que oyo makambo koyi kuna na Afrique du Sud eza lokula chef africain moko zali na likambo oyo ekwelie biso chef traditionnel africain tozali bomoko na bapasi pe na esengo oyo uti na Afrique du Sud eza esengo te eza pasi na bana ya biso wa Congo pe bakoti na nzela wana yango wana King Zombi Congolais de valeur chef traditionnel oyo totindaki kuna ayeli biso po tozalaki biso pe komituna ekozala boni me mutu azali kuna akoya déjà reyebisa bino ke lobby mardi 28 avril tokendaki déjà na siège ya Union africaine awa na Kinshasa représentant spécial ayambi biso pe totunaki mutuna wana mpona makambo matali Afrique du Sud ndenge King Zombi alobi oyo nzongo ezali likolo ya mbabula ebeli nano te estce tokokoyeba soki biloko yango ekozala to mabe tokoloba yango donc attendez les démarches que nous allons effectuer à ce propos et nous aurons certainement des réponses adéquates à ce problème pour la biso africain problème koleka munene ezalaka te problème nyonso il faut la nini na solution. Merci beaucoup. UCETA, savoir. UCETA, avoir. UCETA, pouvoir, pouvoir, pouvoir. Ajo kaka iyo. Iyo. Ajo kaka iyo. Iyo. Ajo kaka iyo. 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 Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange,
President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. We can help with skin damage from using bleaching creams, acne scars, blemishes, stretch marks, shaving bumps, ingrown hair and many more. Our products contain high-quality natural ingredients with no harsh chemicals. Our mission is to help you achieve flawless, beautiful skin. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. We are proud to share our products with you. Concert live ce samedi 10 juin 2017 de 18h à 23h. Invités Church TV, Jessica Toka, Manasseh Lelo ainsi que le groupe Living Waters Music. Adresse KLM Ministries 117 Bush Grove, Tottenham, London N17 6UR. Droit d'entrée 15 livres. Nos billets sont déjà en vente. Contactez-nous. Plus 44 744 88 64 290 ou alors plus 44 74 053 22 375. Bouya et Béné de Kourisankolo. Alors bonjour, nous sommes lundi le 29 mai 2017. À la une de l'actualité, c'était hier dimanche 28 mai, le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabange, a reçu sa carte d'électeur. Alors suivez le reportage chez notre correspondant Nick Kitenge depuis Kinshasa. Alors reportage.
RDC.